Et voilà, merci beaucoup à votre téléspectateur Espace Congo Télévision 1. Chaîne Makambo, chaîne Moupépé, chaîne Yoro Sala Makambo, Nanjili, partout ailleurs, donc partout le monde entier. Donc Espace Congo Télévision 1. Donc mbote na bino bana so wala na Espace Congo na musika bana Paris bana Luanda mbote na bino pourquoi pas na profito kazo ki to beta masolo lo pepe banga bani ndenge ni pona koma lelo ndaza lelo makambo za ndenge nini pepe banga uta wapi azala nani pona koma lelo ndaza lelo donc vous comprenez ma réalité pepe banga lelo pepe banga là donc moi lelo to kuto awa pepe banga yo bani ndenge ni lelo po koma lelo ndaza lelo ndule na ah bon merci ngana bana kana ba chikini za la gana ki pona to yamba ba chimaka ni za et puis dans ce coup pour venir il y a aussi la peine de ça on est dans ça fait ça il va parler à l'équipe va faire un Dani à l'équipe il y a fait un son on c'est on a fait à son âme donc il faut le pas il y a fait un moment de chance l'équipe a déjà vu le point j'étais donc pas mal dans la décision la aimé la fonction a aimé la défense totale na eu le pas mal dans la pas JDT na eu le là merci Banga. Est-ce que Pepe Banga na kati ya masolo dans le bam ou zaka na kati ba mboni la kaka dans groupe d'accompagnement ou dans le bon on a lancé déjà disque Moko en 2015 et Mava balo puisque on a seconde de la seconde mais toi on fait c'est quand même na bana mai tout. Merci beaucoup. Est-ce que père musique nous en a Congo, père musique nous a bimi sur le Pepe Banga Azali quoi bimi ça on a la musique dans nous les quoi père la père a su mutumo dans les néa bon ici sommes des pendule man comme ça pendule man to ngana botama da musicien qui ta comme ça musicien et pour nalo na yeba parce que pour na banda siko ko yema na ba disque tant que ça manda chance nazali ya musicien oyo nazali ya na mama ile na ngai pe na ipe tout le monde na basinga mwa dipi ndenge za la kamera ite yo na ipe na koyimba ndete ndema na tako apolisi na nazali ya musicien na kali tester kwa manda na basinga ko na iba kite voilà merci beaucoup tala mi tolo ba manda za perdre ndenge mabete parce que ba ya merci beaucoup Pepe Banga yeyo artiste andimi te manda da pirier donc père na ye andimi donc moi la cadre moi il pas moleza il pas andimi manda chante donc coup de chapeau est-ce que oyebi c'est le yo aboya ki père na yo aboya ki manda avec manda ya za collègue na ya kiso yebi so na ngwa bon ngaba ko ni bona na ko kinati parce que c'est le nga ko tshikira manda ko père na c'est le nga ko tshikira album ne ko fala kina yimba na o tsela ka ye album ya libuso kwa selo ba imana ba fere na ba podcast na ngaka dana yimba pe ma tse ko na ba tona mo ba ki mo mo ndani na ka yiwa donc malo pe to sola ki na o tsela ka suki ye ba tindi ba doni na tse ko na ba bona ici donc ko mo ba ko ni wana asola na manda bien wana bindiri ke na ba ko za bien na selo père ko na mi ka za na sabi na ka na tse ko na ile voilà bonne chance ma ka bugini donc ngai nazawa nati pona kupeleza moto manda za njidwa meto sala misika mboka sika mapeza lito ko sala mapeza la te natalaki na mona ki ba guerre bona ebi bisika e bandela ke pete na ebi ma moto e faut et ala ki pona ni donc moi na ça va commenter les dates merci beaucoup mwana mayela kusanaka talaka Pepe Banga mutapega mutu mwa mebele donc ya no obéissant ma mebele ya moni pas to kenne malembe mais Pepe Banga en anjili bakisi bala gebele ça dit au pour faire rappeler on s'anime même featuring pourquoi tout ça va madame mingi njili on dit que on a tiré la njili c'est vrai tout d'abord njili mais tout à la liboso njili za ya biso to bima to sala makambo minene pona lokumo njili so to za trop njili to tiré la njili ya kana kamona njili na botami na njili ne kandi anjili mais nalingaka nasala makambo ya makasi na libanda po napesa lokumu na mabele na njili so toza trop njili seke makambo to bamemaka njili mabe to fo ito ezala mosika to makambo ngana regretaka musicien moko na njili oyo na bana oyo linga tosala ne featuring apart manda chante ndenge leo mpe nasala fit na manda epi album nanga tozima okoyeba mpe na bena manda tozalaki tosoleka makambo yango donc nana nze moko toleka mais na regretaka musicien moko mpe ya sonamo mpe na biso fifi moko tipi ndenge na pola boye naokaka baplan mpe wana nalelaka mabe
mabe donc na kokona ke soutien ezangaki ye mpona ya omoni akendaka ngola kuna akedaile kuna soki pena basoutenaka ye nayebi te ata vie moko na bawali ngonda elimo na bakopema na kinya baza bavie moko lelo ntango naokaka baplan na bango na yesa mais pardon yala bisoso ngai mawananga olingi nakufa olingi nasila Joël foto yokanga Joël amable nalakisa mama mpona longa bamama natikala mwana tike Joël Je comprends. C'est passé pour le coup là-bas. Janoé, mon pembe, Janoé, mon sakaka, Janoé, nakola moke, kalilani, mobali nanga jankano, nanana kompani, tojua nesprit na ngai, kotenga servo na to, Ah, écoutez, au début, on va penser mon message. Walubani oyo eza wana omoni ngai nandimaka mpena batalantier bavi wana bazalaki na mosala donc soki ovive na biso nani wali nazangi toli napesa na kenzo anyokolokonga na pasa kenzo yeye nanatali ya babati apesaka ye Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, moi, je suis vers la fin de cette émission. Vous sentez, donc, Pépé Vang, moi, la carte internationale. Alors, pour l'instant, donc, il y a bien la fierté de la Congo. Donc, pas Yanjili, mais il y a Congo. Donc, je suis partout, donc, il est fier des Ayaye. Donc, bien. À part au final, tout le monde a et le soir qui n'a pas mis ses mises à Kibanda, on va se référer à pas à Nani, à Nigeria, Pépé. Pépé, je suis retourné par le parce que bah, mais ça veut dire pas les bandes là, bah, on a Nigeria, oui, Pépé, oui, Vang. Comment? Parce qu'on a mis ça disque ngamo sans producteur mais na sala me fort ngamo mais lelo ba ba ko ba tout na rapport Jili côté ba Pépé Vanga comprendre nga donc on demande avant ba ta ba icône mais lelo ba ba ko tout na parce que il va chanter le vendre la matita ya on moni saliki ba ba mingi te mo sala mo kamera donc ngai na linga na sala makambo pona le kuno mais te na tika la ga ali lelo lobby même na Australie bayi ba Pépé même na ba Honolulu bayi ba Pépé un jour tango ba tango tout ko sala ba faire de ba comprendre que ma belle mo ya kinji la RDC la commune Moronjili comprendre voilà donc moi il y a carte 13 pas carte merci. Question mon retourné à Souka. Pépé Vanga, pourquoi ma mission à Bisso donc disons il y a Njili, il y a Tchango, papa ça raté papa il m'a testé babanga. On a évité mon temps na bandenge na ya moto mnaza na bandenge na nga na za bango te nga na Pépé Vanga wana foto na bango nga na ngai nga na kenda bali koso na bandenge na nga na bango te nga bali wana botsa nga te nga bali wana botsa nga te nga na bango te nga na bango nga na bango te kona sa makabu. Merci maman. décision yozolinga ikshiloba c'est la tongwetana Ya Paul Malier à Brazzaville. décision yozolinga ikshiloba c'est la tongwetana Trésor Bacharme. oyo komi osalanga yeyaya elakisi ninye Tonton Lolas na Luanda. amour na nganga nde bolingo na yo na mesa na kobengo yaya Ya Wilimbi ya Vanga. yo nsimba nanga nga nzuzi na yo lipasa nanga ikshi Papi ambassadeur. lelo na quartier na biso kureza te poza jour a telesage Fils Kelele. kobenga nanga te na buto ikshi naza mwasi protege ngaye Simba nzete ya mbila. protege ngaye protege ngaye protege ngaye
Jordi 1000 à 2000 ya nakima mbote. Ingénieur héritier Kobi mobali ya makutima. Yebisa va ekosi ya mama. Voilà ce qu'on peut vendre à niveau de la njili na biso awa. Donc chanteur ni pas pour gagner. Kasi njila mwana ya sonyo sona evite soyo olinga njili koleka. Chanteur ko gagner ngai. Evite ça. Longola ba mala chance. C'est aussi Tomo Espoir Fondation au moni makambo na njili awa pepe vanga lobi mutaleki azata par manda. Azate donc par manda. À part manda. Donc pepe vanga lobi et angate ya pepe vanga lobi un artiste lobi que non mutaleki awa azate c'est aussi Tomo. Donc de mo comprendre ma solo ngo ah venanga débat samba monsieur soin. Yemo yo lobi mutaleki na njili awa azate. Ah talaka venanga sayo maswa muna. Donc de mo boye ya de bien. Ouais, et voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et pourquoi pas la profiter occasion de remettre sa moto dans la débat samba soin. Donc, bien venir des coups de chapeau. Donc, toujours dans la 4e émission, la vino, température 20. Et pourquoi pas, venir sayo, un coup de chapeau dans yo, sayo. Talaga yo. Makambo ya saona fari mbote na yo. Et pourquoi pas Fleury Lubaki et Bogar mbote na yo. Et na profiter cette occasion on fait ça mbote na ngana die Malouenda Wivin Malouenda donc mbote na bino ba eban so bolandaka. Donc il y a une température 20 et pourquoi pas lever quand c'est donc mbote na yo. Bien ngali susu donc talaga yo aya venanga clé ya likema tengo mbote na yo. Na profiter occasion on fait mbote na ngaina. C'est venu Bangasel donater la mbote na yo c'est au piton de l'espoir mbote na yo. Talaga yo ah bien ngai débat samba mais c'est soin. Pour la galère suka awa on bote na bien suka vraiment on fait ça mbota suka bana lwanda nyonso chai mengi bigi pour la ngana suki à la prochaine occasion sans oublier mignon. OK à la prochaine.